sepeli lisusu koya kokota na banda kuna bino ndenge za bomo mesano sans permission kasi to memeli bino sango elamu to lamba bongo chiku kwa lelo alobi awlamba nini lelo tokolamba pondu boloba pondu mades pondu mai lelo tokolamba pondu eza mwa repas moko un peu spécial nazo senga na bandeko nyonso tango na bibandeko non papa mama elenge biso nyonso tozwa kae na biki tokoma po toza na mwa ba partie essentielle ebele na procédure ya pondu na biso pona kolamba pondu na biso toza na pondu ye moko totutaki ye tokotia mpiodi chou ndembi poivron tungulu céleri ail pilipili ya mobesu aubergine ya mauve mwambanguba na mafuta mbila tokomi na deuxième étape ya recette na biso eza bongo kotia pondu na moto po tozelango etoka pondu na biso na moto toza vraiment na bosenga ya mai mingi te po pondu ye moko aza na mai tozotia ka boy po toza na posa ya kobimisa solo ya mobesu kasi en attendant ole tovanda tokobongisa épice na biso parce que épice na biso eza ya kokata te nde tokataka ndembi to matungulu mais épice na biso eza ya kotuta na biso ya bomani toke kotia bongo céleri tu continues na matungulu mama okoki kolongola soko oza na liboka ya munene penza makasi te mpona osangisa nyonso bana classe na biso pondu na biso ebeli kasi lokwa tolobaki toza na biloko mibale o efalaki totokisa eza bongo pondu na mpiodi siko tozokitisa pondu pe tozwi mpiodi na biso tozongisi na moto mais en attendant tozo continuer kotuta épice na biso po eza mbangu te le temps que biloko na biso nyonso ekoma après bomoni ke natie kaka mpiodi yango moko na mai na moto te natie mwa mungwa moke natie mwa épice na biso totutaki tokutani nango eza bongo litungulu po tolongola mwa zei oyo ezalaka na mpiodi et puis mingi jus oyo tolongolaka na poisson tobwakaka yango te toyaka kaka kosalela yango yango wana nde topesa yango mwa forme po ezala dérangeant te kasi bongo tokobi na kotuta ba épice na biso anatana poisson na biso pe ezobela bana classe na biso
mbisi na biso ebeli bomoni tokitisi yango mpona koevite ezika pe to perdre sauce na biso na te toza nango besoin mais tozongisi pondu mpo toza osepelaki pondu yango ezala moto ntango tokoya kosala mélange nyonso leta mpo evandavanda te leta eredémarre. Tokomi na ere ya kobongisa emboto na biso tokotia yango mibimba boye te tokobakisa mwa mai toke kofinafina ye mpo tozwa ye akoma mwa liquide mwa potopoto mpo après toya kosala malamu mélange na biso tokobakisa ye mwa mai mo bomoni résultat tozokende kozwa so na bina sopa sani oyo emboto esopani emboto na biso ekomi eza na mbuma te ekomi juste pâte na processus ya suka tolongola mikuwa na mpiodi na biso bongo après toya kosala mélange ya biloko nyonso to pondu na biso ekobela tokolia. biso nyonso toyebi ke na kati ya poisson mikuwa ezalaka donc boye toza na possibilité ndenge tofungoli mpo toza na posa te topanza poisson na biso na kati ya bilia mpo mouvement ekosalama tellement ya kobalola soki tozwi topanzi ye akomonana mpenza te tokotika ye mibimba boye kasi toki olongola mwa barete ya mike oyo poisson azalaka nango. Bana classe na biso totie mafuta na moto tozela yango etela mafuta na biso bimi mupepe eloko liboso tokobanda nango eza poisson tokotia yango na mafuta po ekauka mwa muke après tokoya kotia mwamba na biso et tokokontinue ainsi de suite. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paie location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paie likambo tali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pona nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Nous ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Kodute te na ya bino peza ya koteka. Tobeko balola rango po ezikate. Ikangama pe na sete po procédure eza mulai. Soki kaka na poisson et bandi ko kangama et gozala mabe. En attendant toujours de la poisson na biso et kauka.
Thomson na biso et séché moi moke lolenge tolingaki siko tokende kotia mboto kasi soki totia mboto repos esili soki totia mboto repos esili po na koboya ekangama ezika. Raison pour laquelle na cuisine banzungu et kontaka balutu et kontaka donc lolenge ni ya kolamba pondu na biso eza ya mwamba ekangamaka na se ya nzungu soki olambi yango na nzungu ya pepele ekozika nyonso tu okozwa resultat malamu te biso tosali ya biso pondu na mwa nzungu ya kilo et puis lutu na biso eza ya libaya na po et permettre que tango tozo poussa bozo montrer que tozo balola te et que biloko na biso ezo kende ko coincer contre nzungu non naza ko kende ko benda ya ko benda po esala ke mpio dinanga e panza na nyoso tuté et puis pe na se ya nzungu ezikate résultat na biso o to lingaki yango yo ekangami na poisson siko to kende ko zwa légumes na biso nyonso tu oyo totutaki tokosangisa yango pondu na biso esebeli emboto ebelaki pe na poisson kasi chou litungulu biloko nyonso tu oyo totiaki na moto ebeli te et puis pe toyebi ke résultat ba épice na biso nyonso ezalaka na jus tokotika ye atoka abimisa solo ya mobesu bongo après tokoya kosangisa yango sikoyo na pondu na biso sauce na biso ebeli soso ebeli kasi tosalaki poisson na biso toepisaki yango mwa moke na mungwa mama fifi aza partisan ya mungwa mingi te po abateli bato ebele kasi tokende quand même komeka légume na biso elembi ebimi nyonso solo ya mobesu okoki mpe ata kolia yango ata na mapa ata na kwanga tokende kokitisa pondu na biso osi totiaki yango na nzungu oyo esengelaki oyo ezalaki mwa monene mais tokosala inverse po toza na besoin ya espace totikalaki na sauce na biso ya oyo toepisaki nango toassaisonnaki nango poisson yango nde ekosunga biso na kolongola mwa moke epice oyo etikali na nzungu toke kobakisa totikalaki mpe na ndembi oyo totiaki te toke bongo po tokomi na étape ya suka tokomi mpenza na étape ya suka ya kozela kaka biloko nyonso esangana en tout cas mama na ndako pondu oyo soit obandi kolamba yango na ntongo makasi soki okoligaki bolia yango na 15 heures to na 16 heures ezali bilia ya kolamba na feu doux moto ya mbangu te po ozwa un très bon résultat et kozika eza résultat oyo tolingi te na bilia na biso patience na biloko nyonso totiaki bamama totikalaki na elema moko
ezaki bongo pilipili toketia pilipili na biso pilipili na biso eza nango ya vert tolobi te ke mama okende kofina yango tika kaka po toza juste na besoin ya solo wana oyo ya kotia na sani nde ya komilela tokende ofinika nzungu na biso esangana malamu apres totia na sani tolia. Mais pour le pour la déguster, je le ferai. Ça là, on n'a pas la place na bin. Mobimba ya Chikuku epesi bino merci pona ko sepela pe ko ndimaka tango nyonso toza koya na etando iketo yekola tosalaki lelo pondu na biso ala mwam ezalaki très kitoko mais ya solo procédure eza molai mais na bandete kaye na dik ezalaki à la pointe poto lamba papa na ndako sepela merci bomoni ke Chikuku a changé décor peza bongo na bosenga ya papa Jean-Guy Kizuela o azabongo moko ya équipe ya Chikuku o ya permetaka bino bomona bilili oyo na ndako ya sepela ki lelo pe ko prêter biso espace epai na ye elongo na molongani na ye maman Nadège Mabanda. Maman merci beaucoup pour la kondima mokolo mobimba poto lamba pondu oyo. En tout cas, topesi bino merci. Topesi équipe mobimba merci beaucoup. Na pesi merci mingi na Joël Le Collet. Merci beaucoup Joël pour la patience oza ko participer à kondima ko sala na émission Chikuku. Émission Chikuku na bino ya wana tolobaka tango nyonso. Benga numéro eza na itando ike po oyebisa biso nini okanisi pona bilubu na biso kasi pe balobi obeti gauche obeti droite obombi gauche bayeba te benga numéro wana sunga émission Chikuku po tokobaka tango na tango nyonso kolamba. Merci beaucoup. Restaurant Chikuku pe ezali yaka oko déguster oko regretter te mbote pa na bino pe bon appétit.